Tu as vu que au permettant qu'il jeune producteur a yiba sila makolo. Si la zone mérité ba yibe makolo. Mais bakoki ko yibe les bateaux ba finga la kayete. Monte que place wana ba sali mabe nzambe. Kota likamba sila na jeune producteur. Nzambe na tiki madame Belvi na maboko na. Et si ayaki qui chasse papa. Pesa ye mayela tourner ma fille mebele. Et pesa si la pasi. Ayoka douleur estomac. S'il connaît déplacer si la nzambe. Amen. Lelo vraiment na yeko solo la. Lelo pena na yeko benga ba les abakou conscient. Parce que ba fana si la barami balé, y avait inconscient na ba conscient. Les jeunes producteurs ont le la makambu ya koyiba makolo. And d'ailleurs koyiba si la makolo, ayibi si la na ba fan. Oyo to benga bango ba communicateur. Si la ba yibi yo makolo, ba film ezotala te, ba yibi yo lisusu na bato ba fingela ko batu. Si la bientôt carrière no eko arrêté. Ezaki spectacle, mais les conséquences c'est comme réel. Oyibe makolo yibe na batu. En tout cas ma Thérèse, Miss Lolo na et les autres. Bo sangana nanu, boyeba nanu so bo lobela sila ou bien bo lobela les jeunes producteurs. Avant boya ko fongola ba mbanga na bino boya ko loba mahamba be. Jeune producteur a yibi sila makolo. Jeune producteur a mafinga yibi sila makolo. Si la lali na douleur a baby yel yetika la yibi batu na ye. Na minute aussi la zé éparpillé. Azaka déjà orpheline, ba comme c'est sous orpheline na vie artistique. Place wana botala. Papa Serge Soka qui responsable. Madame Belvi place anatei. Mi bali aba irresponsable. Atoka boy na mwasi. Atoza sous na bolingo na mwasi te. Mais quand même, yeba mwana na yo alamuki ndenge nini. Mwana avanda kawapi. Mwana azotanga ndenge nini. Place wana ma Belvi atei ba irresponsable. Oh, Sixa Belvi, akokabolango na motote. Sixa Belvi, akokabolango na motote to boy. Oye kotali sabiso roba Belvi eza mabe. Maquillage ya Belvi eza mabe. Chinois ya Belvi eza mabe. Mama Thérèse. Qui papouin tozwa Belvi va ko poser perruque mabe ma Thérèse yo faut tia beauté mo weza bien parce que yo za chill ma Thérèse yo koko yo tali sa te que Belvi azo tia maquillage mabe Belvi za ndumba te ma Thérèse yo c'est normal ozala na maîtrise à fond de teint parce qu'on za ndumba obota pe ndumba ma Thérèse en tout cas lelo pena na ko kende no bongo. Parce que yo comment yo oya ko tirer Belvi na TV oya ko lakisa ke maquillage na ba tie robe wana ma Thérèse taille oyo Belvi azana ngo yango yo ma Thérèse ozana ngo ma Thérèse ozana taille lokola lipa ba gumbi ba tie na poche so na taille asila na tala ti butu bana te robe wana etika loko ma Thérèse na yo moko nde oza tala mipende minene na simesa lokwa chauffeur à remorque ma Thérèse ya roba na esimbo to tika lolata te o meka pena te pona zongisa bino lokwa babanda ko pasole na 13 ans obite ke mwana so babandi pe ya ko zoyer déjà na 13 ans ko compliqué même kobota boye bango te Moni place to komi parce que awa pas on bino besoin ko ba assumer to ko assumer to ko salele analyse to ko calculer ajo madilu pasola ye na poids pa madilu bonga mateli sila
Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue dans notre chaîne, votre chaîne Hot Basket. Abonnez-vous massivement à la chaîne Abino pe Sarabino. Information bio ezaka wana pona kolongola bino ba stress o ezaka toujours wana koya ko réveiller ba esprit ya batu koya ko talisa batu ba vérité parce que le kuta eza mingi na kati ya monde oyo tozali lelo oyo YouTube tout le monde ayaka kaka ngai naza na audio ngai naza na boye non biso topesa kaka information oyo eza vrai oyo vraiment ezaka mingi na ba preuve avant to banda na opesa mbote belé na manager Belix papa Tigre papa na Abigail bambote na yo elongo na libota na mobimba mbote belé encore à poutine de l'écriture oyo aussi ayaki akweyaki na mboka ya bakoko depuis le 11 lobby azalaki na tournage na ye femme forte oyo awuti kokita lobby akiti le 11 le 12 aye ko tourner donc faut arara belle vie donc tant baloba ba femme forte tozo ça la référence na madame Belleville Kandi parce que azaye moko aza unique parce que héros s'il a voyagé alali kuna douleur à baby yel mais bébé akei soirée na biso ya charité pour lobby na ngwa ya lali lobby tournage donc faut en mutu faut en nerf solide yango wana Belleville aza leader parce que leader makambo asalaka mutu mususu akoka osala ngo te sans Belleville non sans Bellard non sans Belleville non ah sans Candy Star non donc Belleville akaye moko Belleville azaka akaye moko vraiment madame Belleville nzamba batela yo bambote belé na ba mama nyonso babase tout ya Londres ya Belgique ya France États-Unis Canada partout Australie au Chine pona ba rire on peut toana ba famille bota Corée du Nord partout babase tout oh batara madame Belleville en tout cas bambote na bino de la part ya CPI Darling Love na lingara bino mingi bozara toujours wana en tout cas soko koti na Hot Basket to koti na kati ya mature de famille bota news otali vidéo commenter botala te pona nini ba famille bota botala te yango bo pumbwa boye pona nini votre CPI est là toza wana pona kosalela bino musala toza wana pona kosalela bino promotion pona komotive bino boke kotala ba filme toza wana pona koya ko défendre madame Belleville en tout cas botalaka biso ebandeli ti suka ba famille bota botala ba vidéo bien te botala ba vidéo likolo soko kutani na vidéo ya CPI vanda kimia tala ebandeli ti suka parce que ebandeli nanga ezaka elengi suka nanga ezaka elengi na tiki na gu nanga esilaka te pilipila mukie avançons 1 yango wana na obenga bino botala osilisi commenter oyo eza chaîne ya moko ya lobelaka mama Belleville botala nga te pourquoi bocommenter te pourquoi nini ezanga bino banaye baokima bino banaye baokimisa bino plutôt en tout cas botala ba vidéo nayebi ke botalaka soki otalaki te kita na se tala ba information parce que tozalaka wana kaka mpona kopesa ba information tozalaka kaka wana mpona kosala ba promotion yango vraiment na obenga bino en tout cas merci na bato nyonso bakomantaka sisi kotala commentaire te j'aime en tout cas CPI en tout cas naza reconnaissante envers bino namoni vraiment bozotala en tout cas bokomantaka namoni boleli o nana sangisi bato mibale nana sangisi bato mibale isenga bongo
vraiment tozaka wana pour non la bino musala na bino vraiment film na biso la vie de Tegra lobi totaki 12e épisode vraiment lelo na kotelemelela mingi na partie ya Serge Pasteur Patron vient na biso place wana botala papa Serge soka azalaki responsable madame Belville place ana tei mibali ya ba irresponsable atoka bwai na mwasi atoza susu na bolingo na mwasi te mais quand même yeba mwana na yo alamuki ndenge nini mwana avandaka wapi mwana azotanga ndenge nini place wana ma Belville atei ba irresponsable bato oyo atei bajara mibalo o basi basala bao bapriere nzambe boma ye natikala na mwana oyo nga moko nayebake nazosouffrir donc ma Belville atei mibala ya bomo parce que mibala ba irresponsable bapriere na biso basi ezalaka nzambe boma ye natikala na mwana nga moko parce que epuis bamibala ba irresponsable bazalaka toujours wana soki mwasi aza na mwana akomi koluka kotia mwasi wana trouble soki ou bien mwasi azwi relation na ye mosusu kuta azobokolelele mwana wana nde ye akoluka trouble mais oza irresponsable okokobokola mwana ti donc place wana en tout cas ma Belville atei ba irresponsable lokola bapapa Serge parce que soki azalaki mobali moko responsable peut-être bandimaka kutana te ke camarade na ye papa Julien akomi kobeta na mwana na ye oyebi koma esalaka pasi boza na bino boyebi ke bobetaka na bino bana mike mangoda sikoyo okutani na moninga na aobeta te me aotuta mwana no magoda papa leli alobi aza mwana mokie parce que soki Tegra azalaki baencadraki ye bien magra perdaki mama na ye madame Belville soki papa pena azalaki papa moko responsable mais Tegra nga se retrouver par exemple na ba vie wana te yango wana moni madame Belville en tout cas atei place wana pona yaki moi résumé muke ya film na biso nga kosala en tout cas ba famille libota totaki 12e épisode lobby lelo je crois à 3e mais à lire kitoko a film ezaleli elenga fraise elenga jus ya soja ko gu wana etikalaka na monoko wana bon na mystique afirmi mpe lelo tokotala 13e épisode na fin mbala moko soki madame Belville alingi parce que ye azalaka caméléon aka lider asaka makambo bato bazozela teke bamona ye akosala ndenge mosusu yango mona nga nabengaka ye caméléon en écriture docteur en écriture gynécologue en écriture. Donc, il sera bon à en écriture. Il y a comme madame Belville a repéré son traitement comme bon en écriture. Là, si je vois Poutine, Belville quand dit ou rien. Vraiment, quand tu as la fille, Manabiso, Elenga Belville, boy. Sans Belville, non, non, non. Sans Bella, non, non, non. Ah. Émission, vous avez droit de savoir, vous avez droit à koyeba. L'élan vraiment n'a pas solo là. Lelo pena na ko benga ba les abakou conscient parce que ba fana si la barami balé y a ben inconscient na ba conscient ce qu'on a na obenga ba opena ba na ba faculté mentale na bango nde ba français ba lobaka nde na bengi bango ba ya to solo là et puis na yeli lisusu moi recadrage mukie na muninga ya lisano ya batu ya chacha IGF. En tout cas, maman Thérésia, Chika. Oui. Maman Thérésia, mouninga ya chacha elisano. Yepe na bengi ye. Na bengi sunani. Les jeunes producteurs à ma finga, na bengi yo. Parce que les lois za ebeba. C'est ce pays qui parle. Les lois boroka goût, boroka son. Ah. Parce que so bokei boko ko vandi sa makambu te bolinga bo diembela na siksa madame Belville mais siksa madame abe oh siksa Belville akokabolango na moto te siksa Belville akokabolango na moto te to boy
Oh, famille libota Belvi, akokabolango na moto te. Famille libota Belvi, akokabolango na moto te. Pourquoi Darling a improvisé Nzembo Oyo? Makambo ezali. Maman, lelo vraiment c'est ce pays qui parle. En tout cas, lelo na ninga kite o mutachanga mikote. Lelo vraiment fait na ko expliquer pourquoi na yeminze mwana siksa madame Belvi a okabolango na mutute. Ba famille bota madame Belvi a okabolango na mutute parce que succès a passé. Koya ovandisa kombo boy. Ne biso to vandisa kombo des années. De 2013 à lelo. Donc moi en 2013 lelo ça kota classe. Les autres calculer lenga kuna. Biso ba latiniste to rana moi problème à calcul mental. De 2013 à lelo. 12 ans. À côté de la classe. Moi, on a 12 ans, on a 6e primaire. Hein? 6e primaire. Siko, qu'on vende sa succès, bon, qu'on vende sa combo. Oye, na TV, bon, on monnaie longue à sikate. C'est pas facile. Pourquoi nazolo babongo? Les jeunes producteurs à Yibi, ba fani ya batu ya sila. Nana ba communicateur à sila te. Nakolo baba communicateur abata sila te sila benga bango ba fan camarade nanga sila abenga bango ba fan na ye a présenter biso ba communicateur te a présenter biso ba attaché de presse te a présenter biso ba fan na ye et puis aya ko tabisa biso a ko gérer bango te. Mama Teresia Oye kotalisa biso roba Bellevue eza mabe, maquillage ya Bellevue eza mabe, chinois ya Bellevue eza mabe. Mama Teresia. On est aquí ba point tozwa. Ya succès nde to chité nango. Asko to vande la pena nanu. Sortie médiatique ya Mama Teresia. Coucou dendo. Mama Teresia Bellevue a koki kokanga suki ya mabe. Bellevue va ko poser perruque mabe. Ma Teresa yo faut tia beauté mo weza bien. Parce que yo za chill. Oui. Bellevue azala muto aussi ya pona ye oyo bolingo nanga ye oyo. Alotaka ye nandoto. Losambo efuti ye oyo. Bellevue na tina ucha beauté ta bima wow. Elle wa nga sepende na vandi bo ata na che beauté na nga batu ba yoka ne makamunga na oloba na oya teke batu ba lula nga na muto esa lula nga mama tu es wow mama tu me tiens Bellevue na muto a lula ye et puis ba fan o Bellevue azana bango ba na tina elamba ya Bellevue te to ane na posa kabosh ya Bellevue. Toi, on a pas ça ma boko à Bellevue. Écriture. Toi, on a besoin d'écriture. Écriture, Bellevue à comment? Maman, comment? Ne, on a pas ça ma Thérèse. Ma Thérèse, yo koko yo tali sa teke. Bellevue a zotia maquillage, ma Bellevue a zandumba te ma Thérèse. Yo, c'est normal, on a la maîtrise à fond de teint. Parce qu'on zandumba. On bota pe ndumba. Ma Thérèse en tout cas lelo pena na ko kende no bongo parce que yo koma yo yaka oya ko tirer Bellevue na TV oya ko lakisa ke maquillage na ba tie robe wana ma Thérèse ya taille oyo Bellevue azana ngo yango yo ma Thérèse osana ngo ma Thérèse osana taille lokola lipa ba gumbi ba tie na poche kotala mwasi lokola Bellevue a tie lokolo a chilube kimanga place oyo nzambe place mazata na musika na chiluba biso tolobaka mwasi atie lokolo mabele ningani aningisi nanu nzoto te atieka lokolo bo nzoto ningani nde Bellevue pete na lilala quand notre papa touche Bellevue na kende loin ayoka ki a touché mwasi Bellevue bakolia ye na mwinda ma Teresia yo ko se comparer na Bellevue te. Ma Thérèse a te voyé comme ça. Et l'ongino des choses, on a que na katsanzo, on a des actes très sales. Yo ko ya te que robe à Bellevue. Robe à Bellevue à la tisi la au cocola, tango te ma Thérèse. Si la ola tango na bassin.
po ata na buchu soki sila tie buchu ekosimba kaka te na robe wana parce que buchu pe po ebonga ekuto na mwa taille mwa bien siko na taille ya sila na taille lati buchu eyebana te robe wana etikala okoki te ma Teresia na yo moko nde oza tala mipende minene na nsima esala lokola chauffeur a remorque ma Teresia robe wana esimbo te otikala olatango te omeka pena te donc so moto akabeli robe wana okobelela otindanga na liwa robe boye na koolata yango te donc biso bafamille libota toana ntina robe bevi te toana ntina biso kaka mutu écriture akomela biso bafilme lokola bala vie d'Integra kuna boye azokotie ton vini akomeli biso mafi oyo ezoyinda kuna en tout cas bafilme kuna koto bateyi bairresponsable koto bairresponsable chaque irresponsable na ye azwa parti na ye c'est ça donc ma Teresia keba na nkombo ya bevi en tout cas ma Teresia oyebi tour liboso na 2023 okondaka kingo nyonso kiti lokola poswa dendo ma Teresia okokonda parce que awa eza cour de grand soko oye tokoya mutu lokola CPI boy moi je crains personne surtout quand tu touches à mon logo na perdaka na lobango bien mpo na belle vie na yoka pe na kilo ya mabele likolo atolo na nga belle vie ou rien ma Teresia yoko oyo osaka na belle vie ta wana yaki mwa réponse ya opesa telesi siko toye na likambo ya succès toye na likambo ya bafani oh si la talisa biso ke bacommunicateur ne baza bafani na ye tolali tolamuki yagola okomi attaché de presse ya producteur ya mafinga otiki mamsu wapi nazala bino tozana bino kitoko awa tokobala na maringa ekoleka fi balasi ndekwa bafi bakionkion tozana bino awa mutu otika moninga aza te bino boloba makambo na biso te nga mpe nakoya koloba babaku conscient siko awa yagola mutu afingelelaka sila bato makasi omoni les jeunes producteurs aolela awa makambo ya koyiba makolo andeyaka koyiba sila makolo ayibi sila na bafani oyo tobenga bango bacommunicateur te poso na oloba bafani bato bocomprendre bien te nga na tie bango bacommunicateur mpo bocomprendre balobeli bango balobeli sila jeune producteur aza yango moni bela production ebengana ye je pèse bien mes mots yango moni un jeune producteur tobengana ye topesa ye chance te parce que baje oyo ake kolatisa sila alingaki ameka ngo na madame bevi succès ya bevi akokabola yango na moto te famille libota ya bevi akokabola yango na moto te amonaki ke akokoka te awa eza cour de grand bandeko ake kotouche ye sila bayibi yo makolo bafilme ezotala te bayibi yo lisusu na bato bafingelako bato sila bientôt carrière no ekoarrêté ezalaki spectacle mais les conséquences ekokoma réel ntango bino bozoya kosala badistraction oyo aza vrai te na belle vie miss lolo otie kunki ya ndenge ya liboso mutu waka ntontomena oye kotalisa biso ke matop aza vrai ya belle vie te sikoyo na ndenge les jeunes producteurs ayibisi na makolo ayibi ye lisusu na bato lelo oyo bino bokoma olobelaka les jeunes producteurs botiki sila na nani bino bato bobenga nga tata de la babakuki nga mama leki de la bakuki nga nokolo de la bakoka nga tontore onzeka soso wana de o bamiga chakuna botiki sila wapi avant bino boya koloba ke matop aza vrai te
bozwa nanu batu oyo les jeunes producteurs ayibisi la makolo ayibi ye na batu bozongisa bango parce que botiki sila na nzela papa kufi atiki sila na nzela nzambe bozwa na tobongisa yo pe vanda wati saka sila likamu nini boye ozaka agitation loko asila ampasa okoyiba sila makolo bongo te nga pe kamada sila na nza awa koma yo koyiba sila makolo boye oyibe makolo oyibe na batu en tout cas ma Thérèse Miss Lolo na et les autres bosangana nanu boyeba nanu so boolobela sila ou bien boolobela les jeunes producteurs avant boya kofongola bambanga na bino boya koloba makambo ya Belvi siko toya nanu na likambu oyo bino bolobi Belvi aza bobengaka ye aza Poutine Belvi bobengaka ye aza soki ndenge nini bake kotumbisa bataba kuna sans esprit mamsa kotumba taba te Belvi soirée wana kendaki wana mamsa monanaka pamba te bozwa botelema bakiti mikolo topesa su kiti te parce que na parquet kuna basambisa ya otelema à la barre Belvi aza muninga na bino te bokinga boloba oui CPI oui ma Belvi aza muninga na biso Belvi soki atumbi taba eza po aza mwasi ayiba olamba sila kotikala kotumba taba ta kolambela batu te sila yeba olamba te tan oyo bamama balakisaka bana na bango kolamba erane ezaka sila aza epai ya sele kibinda aobina kibinda nkoi kibinda badanso sila nda obina kuna bayekolisaka mwana kolamba epi sila aza tiel batiel balaka na ta olamba te baliaka na restaurant bamalewa okomprendre Belvi aza mwana ya ndako akenda classe ayekola olamba kwanga ayekola kotumba taba siko bino bokritike soirée wana sila asala publicité ya soirée liputa oh yesu sila azaka vrai na bafani nete bafana sila pe baka vrai na sila te sila otonga na lobango bokena matière de famille bota news et la vidéo na lobake sila zotonga carrière na lokuta on dirait papa Hervé papa Hervé bolimbisanga parce que comment madame Belvi na papa Serge baya basala publicité ya dîner na biso ya charité tomoni présence à madame Belvi azui pepo akei sila ya sala publicité ya soirée liputa sila se présentata tina mobali na bango famille Yoshua o alia bango mbongo ma Thérèse oyo che munoko songe olobake makamba Yoshua bima awa omona biso tokenda nango mabe bokenda nango salite Yoshua lia bino nyonso fibalas ndekwa fiba kyonkyong fibalas ndekwa fiba kyonkyong afiba bino fibalas azonga te abaluka na nsima te afibi bino oyo loba bianka zanga apasoli sila apasoli bino nyonso bolobela sila tina ba oyo ya poto likolo nango ale bino mbongo atinda Yoshua nde akenda kose présente kuna epi Yoshua asalelaki moyibi asengi lisusu mbongo na soirée liputa na babakisele moyibi Yoshua lelo botikala sa président WhatsApp nana kokoche bino na mafinga nana kokoche bino boyebisanga nana kokoche bino siko sila kutu aprometa bafani na ye ngai mams na bino na soirée liputa wa camarade nanga nga mams na bino na soirée liputa na kozala wana en tout cas bozanga te bosomba babillet tozela soirée liputa kabasele bafani na oyo ye moko sila base présente dans kutu te na soirée liputa mo
bozwi soara batu bosala publicité bokomisango ya bino yango na oloba sila otonga carrière na lokuta na bamensonge parce que oyo madame Bellevue alobaka na munoko ne yango asalelaka différence ya sila na Bellevue yango wana Bellevue ntango bino boyaka oloba sila asimaka asima eloko moko kobima na papa madini eloko sila asima bino bokanisa loko ebimisa ye mwasi mo boye esprit grand esprit bokanisa ebimisa ye bongo est-ce que ebimisa ye mabe moko etikala eloko mo boye elati ye na carrière na ye libela na libela soni bosoni poso tokalkile ero pa madilu akufa tokalkile na age aussi la opesa biso actuellement tomona ke abima na sila na 13 ans mais botika bopusa sila ya kondima ngo na TV mwana 13 ans baobete maboda c'est pour cela yango pesa sila problème na makolo elinga odéveloppe ndeni makolo so ezwa bachoc bacours et blessure volontaire aussi la zwa mais bosala ke sila ya koasime papa madilu boyoka soni te lelo bino aboya oloba nde na olanda mosusu boya ofinga Bellevue o Bellevue abota te o Bellevue asala boye nalinga kotouche kuna te mais mpo nazongisa bino loko babanda kopasole na 13 ans obi teke mwana so babandi mpe ya kozwa ye déjà na 13 ans kokomplike même kobota boyeba yango te bomoni place tokomi parce que awa ntango bino bozoya koloba asime soko asime tokosalele analyse tokokalkulele ajo madilu apasola ye na poa pa madilu bonga mateli sila bo excusez nga pour le terme yango wana ayaka okoma na 15 kilo ya miomu na libumu baku eleka makasi étremblement na kati ya libumu donc aozwa baku oyo eza ya niveau nete mais bosalaki aya koasime mais bozoya boya okritike boya kosala lokola bodimine madame Bellevue eza mwasi ya valeur Bellevue azosala fierité soki Bellevue azala na mabe azala na berere lelo asoigne yango apesa bato image mosusu ero oyo mutu nyonso azalaka lepase biso nyonso balepase na biso mwa basoni ezalaka mwa basoni ezalaka na bapase tout le monde aza lepase na soni mais makambo okoko osala na le présent ekoki mpe kosala nini kozipa lepase parce que basoni mosusu alepase eratrapaka na le présent mais bosalaki esila ya koasime soni na ye ya lepase oyo ekanga ye des années ecomplike ntina vie ya écriture siko eloko nino bino bokoya kodimine Bellevue sans esprit alambi efeti mabe erobi mabe ma Teresa yo lata nini na mboko depuis na yeba o ma Teresa mwena chibau yo kasi mami chibola ka naza komene nani Mira mami chibola maman international ka naza mwena chibau ma Teresa pas za mwena chibau oui en tout cas bosilama bokeba na bino boke kuna kosilisa jeune producteur ayibisi la makolo sila depake baby yel nano ayete atiki combien de films sila aoke kosalisa baby yel nayebi ke sila ataza na nini na chambre de repos mais ota YouTube po yalinga ayeba bamantingo miniature ayeba na lobby est-ce que sila otiki combien de films na box otiki combien de films lelo batuno bakoti na distraction yo vani na baby yel kuna awa jeune producteur ayibi yo communicateur nyonso nani akolobela yo sila mwana soso apoli libanda
ana pesa okimela mbula te bayibi yo makolo bayibi yo batu en tout cas bosilama famille bota oboni batu lokola batu oyo baya okitisa madame evi bokenda kotala bango te botalaka bango te bokipaka bango te il faut que tu boblokaka na bachaîne na bango botika biso toza wana mpona kotala bango koya korépondre bango mutu lokola mama Teresia mutu ateka sens na bomutu alongolaki ye abwaka na mai camarade ya IGF camarade bana 23 ans 22 ans même mama mwa mukolo ayoka sola 60 ans maya ovanda aya kotire ma Teresia yoka soni bevi aleki na ote ma Teresia bevi azaleki no amwa mukie oh boya awa boya ko expliquer ngai ebanda depuis ka ngane naza boye natika kolobela bevi na koma kolobelela dina na po azaka na relation ya bien en passant soki actualité za tokolobela artiste mais tokokoma na niveau oyo te bosundoli sila bokomi kolobela les jeunes producteurs te bino boolobela les jeunes producteurs bofula nde bafilme na ye obo bafilme asila bobwaka wapi en tout cas réveillez-vous baleza baku conscient botelema bobundela sila yaya basila oyo ya kosala mbela balobaka mbela oyo ya koloba oto boyi au nom de la famille ngonga yango jeune producteur ayibi bato asila nyonso telema droit d'auteur en tout cas sila telema droit d'auteur a batu nao bayibeli o batu likambo pasi o likambo asomo en tout cas nayaki kosala analyse nanga mwa mukie lelo et puis ko recadrer mama Thérèse ya mukolo ya buzoba sans esprit ngoto bobo nyongololo ki azali swapanti kazali musuamba ki azali azwate arata vi ikia nayaki kotalisa ye ba valeur o bevi aza nango sila nango te ba valeur o bevi aza nango ma Thérèse ata mwana na ye asuka nango te ata génération ma Thérèse ekoya ba nango te ekokoma même pas na cheville ya belle vie c'est un peu ça oh lelo nayaki koloba nga CPI na bino darling love en tout cas nakomi nanga na suka analyse nanga mutu nyonso asilama babako conscient bozwa kanda parce que jeune producteur akoki koya na nini comme na oni sumun akoki koya na ruya ayela biso ruya awa ayiba sila batu na ye te wana kosimba te en tout cas tobeleli bino boya bosala quelque chose na mopanzi sango toyaka ko nini kodénoncer baantivaleur todénoncer jeune producteur akoyiba sila makolo ti na niveau boye te akokoyibe makolo ti na niveau boye te ezalaka te. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez belé à Kolanda émission, vous avez le droit de savoir avec Darling Love CPI na bango. Moi, ça tembe. Ah, botama le 30 janvier. Na kacha mibali. Vraiment, na lingi bino mingi. Bon, continuez toujours côté la chaîne na bino Hot Baskil. Aussi, si na Hot Baskil, que côté en matière de famille Bota News. Bon, l'exara publicité te. Bota ba publicité bandeliti souka. Vraiment, et là, bon retenir que jeune producteur a yibisi la makolo. Jeune producteur a ma finga yibisi la makolo. Si la lali na douleur a baby yel yatika la yibi batu na ye. Na minute aussi la zé éparpillé. Azaka déjà orpheline, bah comme c'est sous orpheline na vie artistique. Merci beaucoup Nabino. Merci beaucoup na Exode Mike Bio azaki na sima caméra. Merci na batu nyonso balingaka CPI. Vraiment, oh ya CPI te na ba propos on a tenir mais la mai ekitso mutema. Soki grisemi eza likolo kende ko luka glibe no mela ekitisa.
En tout cas, merci beaucoup à Papa Tigre, manager de l'X. Nzambe abate la belle vie. Vraiment, ekozala bien makasi. Nzambe natiki sila na maboko no esika zali papa. Sunga bapota ebebi yel ekauka mbangu po. Sila ya mbangu, awa jeune producteur, ayibi sila makolo, ayibi batu. Lelo batu nyoso batalisi manduki, bakomika kolobela jeune producteur, obongo nana kolobela sila. Nzambe, pesa sila courage. Makasi ya komata avion. Nayebi ke bache, babanga ngoni silicone. Nayebi ke bache silicone. Esingaka evanda, ekangama bien na poso. Akoki komata avion te po koki kopanzana, ekoki kopasuka. Mais Nzambe kende kokanga silicone na sila ekangama malamu. Po azwa avion azonga. Po soka azongi te. Yesu, batu nyonso jeune producteur. Toyebi ke opermeta ki jeune producteur ayiba sila makolo. Sila zo merite ba yibe makolo. Mais bakoki ko yibele bato ba fingela kayete. Moteke place wana basali mabe Nzambe. Kota likamba sila na jeune producteur. Nzambe natiki madame Bevi na maboko nango. Esi ayaki Kinshasa papa. Pesa ye mayela tourner ba film ebele. E pesa sila pasi. Ayoka douleur estomac, silicone déplacé sila Nzambe. Amen. Tosuki yao.